liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Mbote ba internaute ya www.congolocolenews.net et sengokwe babino lelo ebele kolanda site nabiso congolocolenews.net lelo ya solo bomoni maman Gudule na maputa elingi koloba ete eza le 8 mars le 8 mars po nabiso ba maman ya bwanya eza ndeli puta te kasi eza nde moto mutu esengeli esala yango pona le 8 mars ya 2016 thème retenu eza bongo appliquant la parité hommes et femmes pour une paix durable et ti na ba mikolo koya na objectif 2030 yango na pesibino merci mais bete boza ebele kolanda site na bino lelo le 8 mars biso toye bongo na Fonus wapi epai coordonnatrice cette femme intelligente brave et sage maman Kapinga azo conscientiser ba maman sur le 8 mars mais une particularité na kati ya Fonus bako défilé te pambate balobi Congo ezali na matanga basi bazo violer bango basi bazo respecter bango te partout na est pe bisika bike kati na misala kati na ba classe partout moi si aza respecté te ebele bazuma puta sima ya kopes liboso apesi na nzoto sima azuli puta yango maman Kapinga aye kote ya ba maman ya Fonus batelema pe akobeta sete na thème o na utaki koloba appliquant la parité hommes et femmes pour une paix durable tina objectif 2030 merci nabi nebi ete boza ebele pona kolanda biso na yango na tikibino bolanda intégralité ya message oyo ya Fonus oye kopesa mana maman coordonnatrice maman Kapinga pe ba mama baike bakoleka pona kosala ba témoignage na bango bolanda ba image oyo tokutani juste après merci. Ngakili puta bino bebo kanga liputa makasi muwawa omoni ba mama ndenge balati muwawa omoni ba mama ndenge balati omoni ba mama ndenge balati omoni ba mama ndenge balati makambo omoni makambo ndenge ekomi muwawa ye parti ya lokumu ye mama president na biso konanye Ole
chao pamoja yao. Mama na mwamba, bona mkanano, obetela na bilo ngoma mabo. Voilà. Merci, non merci. Parce que matanga, ezanga kabatu nyoso te. Mama lukunga. Mama lukunga, tobetela na bilo maboko, je pense que bazami. Mama afuna na kanisa tobete la bilo maboko pe lisusu. Muwawa. Makambo. Onela. Parce que mikolo nyonso yo mama bazokufa kaka. Mikolo nyonso yo depuis tobandaki mois de mars ebandaki nsima ya mama abotama. Mikolo nyonso mama alela. Kolela na ye ekomi na miso ya Nzambe epi esilaka mpe te. Parce que soko totali planète mobimba eza kaka mama moto apanzi. Soko mama aboti te eske bokukaka esika wana mwana azalaka te kaka ye fo alela abimisa mwana ntango si akolela ti abimisi kaka ta 20. Bamama ya sikoyo kobanda mwa makambo ye pasi bazobota mpe bana mingi te. Mais tata moko tonayoki na maternité atokobota mwana te. Batata na biso moko tomibetela na maboko. Kasi bapapa nyonso soko omoni azali bien éduqué yeba te mama na ye asalaki nyonso po azala leli wana azali. Mosusu kutu okomona alandi karaktere ya mama na ye. Muwawa. Donc sikoyo tokobanda kopesa mwa maloba oyo toyebi suka na ngo na koya kopesa oyo ya ngai. Nakobanda na papa parce que lelo lokumu na biso nde epesi bapapa nzela ya kokomande biso, ya kolesa biso, ya kosalisa biso na pasi. Mais soki otali Fonis kobanda 1997 apesaka parité omoni liboko mwasi na mobali esimbani mpona victoire eza na nini ekota. Muwawa napesi maloba na papa Asakala Stéphane aloba maloba moke mpona kopesa biso lokumu na makambo mabe eza koleka mpona na kati biso moko tomiyebela topesaka mwa conseil na kati na biso. Muwawa papa Stéphane. Muwawa. Bakoni. Ekono. Makambo. Lingala. Bon. Madame Mutolo na Lingala. Nakanisi bino nyonso boyebi lelo ezali le 8 mars. Mukolo yo mokili mobimba monde entier batia mukolo wana po ya mama. Batia mukolo wana po ya mama po na nini? Pour dans la plupart des temps mama ezalaka mingi marginalisée. Okomona bana papa yekaka papa kozwa liboso papa kozwa liboso. Mais bapapa bayebi ke mama nde abotaka biso. Mama nde amemaka biso mpo na boko 9 mwana likolo tite na botani. Maintenant 2 ans mobimba mama nakomelisaka ntango mosusu papa ke mama atikali na mwana. Eza na mateme oyo bapesi biso mpona todevelope na mois de mars oyo toza na thème national na thème international. Oyo wana tokotikela bamama bango moko badevelope yango mpo ezali mwana bango. Eloko tokoseka bino awa biso toye po tosoutenir bino lokola mama lobaki esika nyonso mwasi azalaka okomona mobali azali okomona esika moko te basali kaka boye kaka mibali bazali mwasi aza te nilba wana harmonie eza te complémentarité mpe eza te. Oyo tosekeli koloba sikoyo mpona biso bamama Fonis eloko nini ezali ya importance na mokolo ya lelo. Eloko ya importance mpona bamama Fonis mpona makanisi na ngai nakanisi ke mama nyonso ya Fonis oyo aye awa
ezali azwi engagement mpona ekolo na ye, c'est-à-dire azwa un engagement politique mpo makambo ya ekolo ebonga. Donc tozala kobokola bana ti tokolisa bango ndenge mama alobaki na éducation ya malamu. Yango tosangani toyeba mama ayeba azwa engagement wana. Ntango aboti mwana apesa ye éducation ya malamu, sikoyo ndenge toza kokuna na politike ngai ndenge namoni bino narebe te narebe naza monini bajeune fille baza mingi te, puisque biso tokokola bamama mpe tokokola il faut bajeune fille mpe bazalaka ntango toza koloba makambo oyo etali bamama mpo bango mpe bakokola bango mingi nde batikaka bana na baterase okomona mwana aza kuna mama mpe kotika ye. Tokosenga bino bamama ezala mpe kaka ozali mama polisi ozwa engagement na yo esika nyonso ozali kandi bakana kostigmatize biloko tobali nasengi bino na bamama boze boluka information okozala mama ya solosolo soki oza ntango nyonso oluka information ya makambo mboka ozala suffisamment informé. Ntango oza suffisamment informé okoyeba badroit na yo okotala okoyeba esko eza droit na mama esko eza bonga mama te ata oza na nzela ata polisi azele misio soki oyebi droit na yo te c'est ouvert okosala engagement moko te ya misato ya suka na liboso bino kaka bozwa engagement ya komobilize bana mike bamama mosusu po projet moko soki mama bapinga kobenga biso tozala nyonso ya kotola boyebi principe ya polise moto nyonso aza mobilisateur esika nyonso ozali ndenge mama okaki koloba mwasi na yo mwana na yo papa na yo camarade na yo c'est-à-dire principe wana elingi koloba esika nyonso otelemi lobako na polisi convaincre motu aya tola na polisi tokunda tokende baélection tozwa badepute na biso tozwa bakonzi na biso ya sika ezaka koloba makambo ya sika bokonzi ya sika bokonzi ya sika wana ekozala soki tomobilize bato ebele toponi bato na biso wana tozwi makambo ya sika bokonzi ya sika soki tokomobilize bato te tokosensibilize bato te wana ekotikala slogan bamama ndenge kozalaka na baeglise bomobilisaka bato okomona esika mama akei finalement papa akolani boza na responsabilité makasi ya komobilize bato papa mwana moke mobali soldat na biso wana oyo mama auki kopesa biso awa eza 20 te ça il faut comprendre le sens na yango esika nyonso telemi esika ozoteka ya kozela baninga non polisi eza kuna polisi yango nini ya papa oyo na kole akomete nini tolobi le social dans la famille tobanda liboso social na famille wana philosophie ya parti ya polisi nakanisi na komonopolize tate na suki wana bamama bakontinue koexorte bino botete na mama maboko nasangwana okukaka na kikola biso emowa sikoyo nakopesa mama honorable Moucha Thérèse parole asokola na bino pasi biso bamama tozanga na makambo na kati ya motema lelo esala nini ebima emowa bamama emuwawa mboga makambo basi mibali akozi topesi bino merci mingi mpona koya na bino na kati na esika oyo nayebi ke bango tozalaka na bango année passée tosololaka na thème moko oyo ezalaki ya motuya tobandaki kolobela makambo ya bamama na prise en charge lolenge nini mama akoki kozala capable ya komisombela savon ye moko komisombela siliki ye moko kozala complete na makambo nyonso kosala mosala maboko ase suffire ye moko oleke mobali aya akosa ye mpo apesa ye mwa mbongo moke oyo ekokosalisa ye
ata na likambo moko te. Wana ezalaki rappel ya thème na biso ya mbula oyo euti koleka le 3 mars ya 2015. Na le 3 mars ya année oyo ndenge papa oti oloba sikoyo eza na thème mibale oyo bapesaka biso oyo bapesaki biso. Eza na thème moko eza na niveau ya monde mobimba mpe eza na thème moko oyo ezotala kaka biso bamama ya RDC emuwawa. Na thème na biso nazwi kaka parti moko moke po thème eza molai me tokolobela kaka likambo moko moke oyo eza na kati ya thème wana. Mo wana tobengi yango na français ou bien na lopoto parité. Parité eza na kati ya thème na biso. Parité eza nini? Nayebi lingala nini te, mais beaucoup koyebisa biso lingala na lingala parité eza ndenge nini. Parité na français mosusu tozoloba égalité. Mwasi na mobali kokokana ya mwasi na mobali. Siko na lingala zonga mwasi na mobali tokokokana ndenge nini. Puisque banda ebandeli banda bokende na biso mwasi aza lolenge na ye mobali mpe aza lolenge na ye. Jamais okokozwa nga lelo okomisanga papa asakala. Jamais nakotikala mwasi na kibo mwasi na nga ye akotikala mobali na kimobali na ye. Mais parité oyo tozolobela na kati ya thème na biso ya année oyo eza lobele nini eza mpe nini po toyeba ngo bien po na libanda tozoyoka bango bazoloba toza na parité gender nde ekinini mikolo papa lambela mama lambela papa popo te nga mpe toza na parité yango wana tolobaka te tozoyoka ngo site mobimba. Mama sokola bilamba ya papa nde tokomi na période ya parité kasi parité ezali koloba nini mpona biso bamama ya polus po papa oti koloba biso nde topesaka vie. Soki mama aboti te soki mama alobi aboma mwana pandake azobota akosala nini akoboma nini. Soki mama alobi te nalike mwana na ngai oyo abima amonana na miso ya bato mwana na ngai akola akoma ministre akoma boye eza kaka biso. Donc toza na responsabilité makasi na kati ya parité oyo nalingi tolobela sikoyo. Parité elingi te koloba ke lokola nakomi mwasi naza cadre ya police ntongo mpoka tozofandela olenga nkoi tozokende bareunion politique tozosala nakomi lokola ye te. Parité eza ndenge wana te. Parité ezali eloko oyo mama kokotisa na mutu na ye. Ça veut dire que bisika bapapa bazali mama mpe asala nini bisika mayele ya kopesa ezali mama mpe asala nini apesa ya ye mayele. Bisika ya kolobela mboka ndenge tozomona na kati ya assemblée bomonaka bamama bazali bapapa mpe bazali me balobi na kati ya parité soki papa bazali 5 bamama mpe bazala 5. Est-ce que ezosalema na mboka na biso ezalaka te. bokomona bapapa 100 bamama babimi mpona nini ndenge wana eza kote na biso moko po tomiyebi te toyebi badroit na biso te tozomizongisa nsima na makambo ebele. Ntango mosusu bapapa bazoloba te yo kokende makambo ya politiki te makambo ya politiki eza na makambo ebele. Alors eza makambo ya mibali bozongisi po tomoni na periode ya kala na bamboka okomona na kati ya libota bana bazali ata 5 3 filles 2 garçons. Papa na mama bakosala tout po bana mibali wana batanga me ya basi basala nini batikala na ndako wana eza parité te. Mikolo tozoloba bagarçon na école bafille mpe na école mpona kokomble bavide
bavi doit ne kolobani soki loi ebimi na parlement neti baloi mosusu esi ebima bavota balobi mwasi il faut azala akende libala na 15 ans na ville ya Kinshasa oyo tozomona bana bazotanga université na 15 ans mwana jamais akokozala na université azala na 3e des humanités mais période yango bazoloba basi bakota babala na 15 ans. Est-ce que ça n'est pas bien maman beaucoup lingango pour la ligne mibali bakoko bala na 15 ans hein bozoti kabana na bino libanda po basaba na basi bakobala bino te to sala na mentalité wana te parité esengi ndenge wana te parité esengi que soki oboti mwasi na mibali bango nyonso bazaba na basala nini batanga pour avenir ya mboka ezodépendre na basi pe mibali tokaki kosolola na bureau na tongo tosoloba me mwasi aza reine mwasi aza na pouvoir eloko biso tokosalaka nde yango wana navandi na papa na ndako nalobi papa likambo lingi osala wana tala mpo na ngai namoni ke ifo esalema boye papa mpe soki aza papa ya bolingo ayokeli yo asali lolenge mama ayebisaki ye likama ekozwama te mingimingi bapapa bazalaka bato ya tembe toyebi yango bapapa bazalaka bato ya tembe oyebisi ye likambo c'est une femme abwakisi yango soki ake azwi likama na ye alobi nini mwasi na nga ayebisaki nia soki nayokelaka ye lele nakwei na likama oyo te emuwawa tozali na puissance tozali na pouvoir oyo tozala nango eza pouvoir oyo tobotama na yango tose néglige te soki ide ya kopesa ezali na kati ya mibali bima pesa ide na yo wana ntango mosusu yango wana nde kotombola mboka emuwawa mingimingi tozobatama yango wana baviole eza ebele na este bazoviole biso basi bazosala biso lolenge nyonso balingi soki botali souffrance oyo eza na kati ya mboka lelo basi nde baza vulnérable basi nde baza beaucoup plus exposé que mibali mpo mobali aza na ekuna te alobi soki bitumba ye akimeli gauche yo na bana obandi kotepatepa natya bana oyo wapi nakende na bango wapi wana mobali asi akenda na ye abatami soki wapi parité elingi koloba ete soki mobali asimbi mwasi mpe asimbi tokei liboso totomboli mboka ndenge papa alobi sensibilisation bamama nde bino boza basensibilisatrice banda bibilia emuwawa nani ayebisaki baprofete ke yesu asewi eza mwasi te évangéliste ya liboso ezalaka nani mwasi toza na periode ya makambo ebele sikoyo na mboka na biso soki bino bamama botelemi te boke bokufa soki botelemi totelemisi mpe mboka sensibilisation na bino eza très importante na moma oyo maponami ekozala ekoya nango me bino nde bokotindika bana bapapa na banoko mpo tovote baye tozali na bango na mitema bato ya fonus tozoyokana donc parité nde yango wana parité nde elingi koloba teke lokola nakomi mwasi natangi mingi nakomi lokola papa te bakosa bino te soki moto ape koloba likambo bongo na cité amikosi ye moko parité elingi koloba ke oza na ide na yo nga mpe naza na yanga lokola mobali totie baide na biso place moko totomboli mboka place bapapa soki place bato bazali bazala 100 bapapa bazali 50 biso mpe 50 mais 50 na biso wana ezala kaka mpo na nombre pamba te 50 na biso ezala na kati na misala papa azosala nga mpe nazosala papa azopesa ide nga mpe napesi oyo nga
to se compléter to ke liboso na banzi mukena zaki nango yango wana po mingi ezo créer ba confusion mingi na mitu ya bato pona likambo oyo etali parité balobi te biso basi mpe tokomi mibali te biblia elobi mobali aza kaka chef mwasi aza subordonné na ye mais bazala compléter bango mibale na suki wana emowawa bobete na mama maboko omoni ntango toboyaki makambo ya bilamba ezalaki kopesa mobulu na kati ya bamama nga naza munganga nalandisaki bamama mingi parceke ntango nasalaka examen nalingaka kolakisa na misapi te sida nalukaka yango maladie sexuellement transmissible namonaka yango nasalaka mosala na badokteur wana eza eloko mosusu wana c'est dans le domaine médical mais bilamba topesaki na gouvernement toyebisi te makambo ya bilamba tika parce que tokuti bilamba ebebisi bamama mutu bayoki lokola mama auti koloba parité ebi français soko elobi likambo na ndenge okoyoka ngo na ndinga na yo ya culture na yo eza ndenge mibale il faut koyoka makambo na culture na yo po ekota oyo na motema d'une manière ya okokosala analyse concrète parce que soko oyebi yango ozwa yango ndenge mosusu je pense que ekolokela yo makambo mingi toza na bamama mingi bazwaka bilamba epa ya leta basalaka défilé tozala bango te bakufaka sida ewawa yango nde natunaka bamama mikolo nyonso aboye boza bolungu te epi bolati mpe kitoko ewawa kitoko ya mama eutaka na force na ye moko le 1er mars nayebisaki bino te bontangola na mutu bozala nini bokanga masoko ewawa parce que soko fungoli masoko bosali likambo ya malamu te ata bamibali bakozwa biso na malheur te parce que nde esika babimaka mwana na yo afuti yo na mobali oyo aza age na ye akosepela emwawa bokanga nini nzambe moto asali awe napesi mama verte makambo aloba lisusu napesi mama coordinatrice merci la parole à Bessengani. Les longues journées ma vie sur ma maman, le 8 mars. La introduction la vie sur le 1er mars. Donc, Mandela qui, na Koloba, na français, na conférence sur beaucoup d'années à ma maman, pour maman Aïeba, pour faire revenir sens na nyonso na kati na ye ya so penza mama merci mingi emwawa ba mama makambo mboza ya kolala olani ozoka ni sali puta merci mingi ya solo pensa journée ya lelo eza liputa te donc raison pour laquelle longola kanisi wana na mutu na yo mama wana eza makanisi ya mama oyo nanu ayebi valeur na ye te valeur ya mama premièrement eza liputa te mama valeur ya solo eutaka nanu na kati euti na libanda ya solo soki tosangisi makanisi oyo bapesi biso sur le mois de la femme thème or la parité il faut oyeba ngo normalement soki tokoti mozindo ya makambo na biso ya biso basi ya solo penza butu ekoyindela biso awa ya solo année 2016 mama ndenge ofandi wana na kolinga thème oyo sur la parité. Maman honorable Thérèse Aouti Kolobia sur la parité égale à l'égalité.
na lingala kokokana mwasi na mobali. Mais ya solo ndenge toza awa en tant que mwasi ya solo tokokani na mibali na biso soko si obala na ndako. Est-ce que tokokani to vivre ka égalité? To vivre ka égalité te. Soki to bandeli maman moko avec même deux petites questions. Donc nous allons vivre. Toko vivre makambo ya ndenge na ndenge. Et bien là, maman, on va vivre parité, égalité, dans ma barre, exacté. On va vivre la français, la maltraitance. Moi, si à quoi, eloko, na kati ya ndako. Mon toujours fermé. Papa, il a Marija, allez, la robaki, on s'en qui, t'es, là, il a bon thé. Papa olobi ngape na bakisi tokokani na eloko moko eza lisusu période ya maltraitance et puis bautaki kolobela biso likambo etali ko se prendre en charge na nyonso etali bomoi na biso en tant que femme intellectuelle te yeba ko se prendre en charge mpona oyo etali mama alobelaki no eza na thème oyo badevelopaki kala qu'on se prendre en charge n'a pas moins besoin de sous-sous. Et ça, c'est que papa assis, ça n'a pas besoin d'union sur tout. Donc, comme il a période, il y a développement. Papa qui est Luka, maman qui est Luka. Attends à côté quand il va à la pamba. On consomme un peu de plantes dans les moutou, maman. Il y a son pesant. D'accord, si? Et moi, raison pour laquelle, moi, si Azambouya, il y a pour changer ma gambo na vie. Raison pour laquelle Ezana Adosh Moko et le Blagabiso, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dans Oza nation mobimaya RDC, de Fantuana. Ce qui développement est continu yo, et continue à la développement. Nasuke Rwanda. Kaisa Moyoki sikoyo na kobenga bakozi na nyonso na pesa ka patrostage nasololaka na bamama mingi bakozi mokozi azala munene azala muke bino mokone boponaki sonto solele na yebe aye kosola na bino mama Njeka azali mama Laobat Victorine azali mama Gado Marjane na moni yete mosusu akosolola bamosusu mpe bakosolola nalingi bino mingi kokomba bamayele na bino te parce que toza na basavant mingi na bamindele nga natamboli mingi me nalingaka kokona me nalingaka epai mosusu te parce que nakuti te biso mpe toza na mayele lokola bato mosusu me boungu biso tokotaki ya bamindele nde oyo ebebisaki élément spirituel c'est-à-dire molimo na biso ezali kopesa mayele mpona bato bayeba makambo nini bakoki obebisa na mboka te soko botali na kati ya baizine oyo ebimisaka bamutuka bokuta basi baza kuna soko botali na séance nucléaire esika bazalaka fize okuta basi baza kuna bakisi oyo bino tomelaka baparacetamol bakisi mingi oyo eutaka na société beyere basi bazali kuna basi pe mingi basalaka kisi wana donc bofanda te na mayele oyo nzambe apesi bino boza mpe kitoko komikitisa mpona koloba anga parceke nalobaka non toza na don moko kitoko mpe makasi bamibali basi bamoni yango complexe ya bamibali c'est parce que bobandaka nye soki obimisi yango na mayele na politesse bakoyoka biso toza na article 14 eza koloba le pouvoir constitutionnel aza na droit ya kokamba mwasi kolongola discrimination nyonso eza na kati ya mwasi na mwana c'est-à-dire kolongola discrimination c'est-à-dire kolongola makambo ya mabe oyo eza kopesa violation na kati toza na article 14 eza kopesa biso wana et puis na kosenga na baprésident nyonso soko eza na constitution te toluka yango
parce que ce qu'on appelle si un message na ba maman abimisi article pour na kolakisa te maman droit na ye yango parce que ce qu'on moto ayebi droit na ye moto akosalela ye mabe azaki mwawa tokobandela mama oyo aza na courage na yawa kufa soni kosala nini mama Njeka mama Anne-Marie mama Marie-Jeanne Merci mille pour la parole. Merci mille pour la parole. La semaine côté ma personne a dit non pas pour la samuke sur maman. Bon mingi nous on a beaucoup aidé. Et la zawa. Maman va le walubi et continue ma classe. Bon, maintenant on va aller dans la tête. Ça fait 10 ans, nous sommes exaltés. Mais quand ils nous font la charge, la supporter de l'université à Sissi, la haute année, ça va en aller encore la donner, ça va on a supporté l'hôpital, il va comme nous sommes à la grosse à l'homme de la salle. Ça fait la mise d'une responsable, dans une place à maman, dans une place à papa, on va la tirer. Et dans la base, nous doyons arrêter que nous va aller dans la salle. Mais maman, nous sommes dans la moto. Ce que vous avez dit, il faut que vous travaillez. Vous avez dit, ce qui a été, mais il faut que vous travaillez. Parce que moi, si vous avez dit, vous allez dans la carte, vous allez dans la carte, vous allez dans la population. Ce qui vous avez dit, vous allez vous allez ça dans la question pour aussi va vous tout le monde dans la vie. Ce qui va dans la éducation, ma belle, papa, yo maman, ça va là, yo éduquer maman pour autre place à papa pour le coup, ma foi, la vie de l'humain. Mingi a passé mon sous, ce qui va dans la musala, il y a des mille bannes. Avec Olina, à Zulman, avec Olina Savana, à cause si vous faites un arbre ou à cause si vous faites un mariage de l'arbre. À dire ma réduction à la carte de l'arbre. Na gape ya mamu na mwa mukeni kwa kapi na yeye mukeni na ya mama konzi bele na mama konzi aussi oyo mateke ko kami baba takabasi est-ce que maman peut azaka za mobali kama za mobali aza na musala te aza mobali na mama aza na mbongo te na mbongo na mbongo na kodesa ye si vous consommez en cas de fidélité dans l'aïe, à vous faire tomber dans notre salle. Mobile n'angai, pas de mosquolophile, là, tout le monde s'en sauve. Mobile a besoin de la tête. Il y a besoin de la constitution, on se limite avec c'est ça. Si on a ta dignité, on a pas fait singaï. On a besoin de fidélité. On a bon, on a besoin de tout le monde. Le monde a pas besoin de son mobile. Zoko kutoka Mungu na kisema kwa mbali mbali na lika mbali na nafasi na yeye. Mzambe wana atuka kwa mtema na kwa matakasema kazi. Na tena meliboso na zuba na mape na tesi mazambe wana na sina la Mungu. Ya usingi na biso wa basi, topesa kwa kuma mbali na biso tangu zile za kwa ndio za basi. Basi ni wazoni za mboka mikolo, mbali bazani salate, mboka za malamu te. Yo moi si je dois passer à papa, ce qui a donné mon salaire, je dois nyoso, ça dit ça pour en fait avec mon maman, na kata na balibala. Ya on a fait sibino merci pour oyo kamuke, ete ya bande ko musu bazalewa, ata ko bana zali musala ko ya ete, ko kaba epete, ko sele epete ko ba baye ka ke mana na sa ka tete zipa libuluana, e o placer en mode baye ba te ki mabezao. Ya on a fait sibino ko ya kozala maela ko sala bongo, atukaza la bongo, merci. Là, Nazalaka présidente, il y a Itraco. Itraco, c'est-à-dire Union Yaba Tradi Praticien. Parce que le ministre de la Santé a déjà dit le roi Nazala Mikandayo, son attendre la photo partout. Alors, il faut dire moi.
propriété na kati ya batradi praticien bacharlatan na banani nyonso tozokisa bango na nsima parce bamaladi mingi l'OMS azobeta sete makasi alobi maladi mingi batradi praticien nde basalaka nini bapesaka kisi. Alors à ce moment-là ndenge tokoti na mois de mars yango nde nabengaki bamama baza bakonzi basalaka mosala mingi bazala penepene na biso mpo boyeba te tozalaka na partenariat bazala na bango te. ONG lokola mama honorable Muja Thérèse aza na ONG moko oyo eza kosalisa bamaladi ya drépanocytose, c'est-à-dire bato oyo basilaka makila bango na kati ya ONG na bango asalisaka ti ntango mutu wana kotiaka makila ezili abandi kozwa bakisi akokotepela donc akolongola SS akomi na AS atelemi. Donc wana eza ba ONG mais bakoti na FONUS. Pourquoi? Pour tosala union pour la force tosala nini tolongola kabila asala nini akeyele emwawa tozongisa mokolo mboka azongisa tradition na biso azongisa lokumu ya bakongole baza biso na lokumu te ezala basi baza koviole bango baza biso na valeur na mibali na bango te mwasi soko mobali na amoni ndenge baza koviole akozoye lisusu ezosalama na sud Kivu. Alors c'est ainsi que maman bazali awa po tosala union makasi napesi mama mosusu parole. Alors en tout cas okolekisa mama moke merci mama mpona emuwawa eza koloba ata mbula kama tosali moko mosusu tokolonga. Emuwawa eza na monoko ya bambala nde babimisaka ntango mokonzi na biso azali koloba awa bango balobi emuwawa, c'est-à-dire ata ndenge nini pasi ya ndenge nini na Kongo mokolo mosusu pasi oyo ekozala nini ekosila. bamama koma na mama Françoise Epade emuwawa bamama mingi baza koyeba ntina ya journée de la femme te soki tokokota pena na kati na mozindo lelo bapapa bakomi kolie journée de la femme mpona bisalela biso bamama. Mais soki tokokota na kati na biblia na mokanda na Masese 14 verset 1 mwasi ya zoba oyo akungaka ndako na ye, mwasi ya mayele oyo atongaka ndako na ye na maboko ne mokotelisa. Mwasi ya mayele azali nani? Mwasi ya mayele esika nyonso ye avandi aza kolakisa mwinda na kati na ndako na ye. Mwasi ya mayele ayebi kobatela ndako na ye, ayebi kobatela mobali na ye, ayebi kobatela bana na ye. Pe mwasi ya mayele azali mwasi azosala makambo mara mosusu mobali akoyeba te. Mwasi ya mayele mobali naza na mbongo aza na mbongo te ekolakisa mataka ke ndako wana eza na mobali. Amen bandeko. Alors mwasi ya mayele ntango nyonso ayebi koetike bana na ye, ayebi kobatela bana na ye na butu mpe na mboi. Ntango nyonso
basoko libana bana bakobanga bakoloba te mama azosala akokota na chambre abe ake konimisa basilipe na yo azolukoya ye. Pourquoi? Parce que ntango wana l'esprit ya Saint-Esprit ezali ewawa napesa lisusu mama mosusu abanda kololo. naza na makambo mingi ya koloba te, naza na quelque point ya koloba mpona bamama basalaka spe na mizolo mais mpo basala spe na bacomportement na bango vraiment eza pasi. Première spe ezali nini? Bamama babongisaka langage na bango te vis-à-vis ya mibali na bango na entourage bakosola kitoko so akomi epai ya mobali akomi lion soki akomi vis-à-vis ya baningani ya koseka na moto nyonso komonake mwana moso ekovanda na bato mais na kati ya ndako na ye soki azoloba lion akosa lion mes excuses lion akosa esika ye avandi mama fozala exemplaire d'abord na habillement na yo okozalaka na liputa moko me propriété ezala lutu kuna sali kuna mobali atikio na ndako akelinga libalo bengi mobali na mabe yo moko oza mabe ya liboso fo mitala na kati na yo yokanisi mwasi wana tobima na nzela alatika ya 2 pièces me loko yo yebi ete mokolobaki mwasi wana azala bilambe ebele po alini 2 pièces wana propriété langage na ye baza na mbongo te mais mobali atikelaka ele mosusu 5000 bazolia 2 jours mais yo soki batikela 10 000 na mpese na ngungi il faut bayeba elwa bato bokonstruire ndenge nini na suki wana ewawa kombo ya mama Muloko Chantal aza muganga monene. Alors sikoyo mama Njeka aza na makambo ya koloba comment on va kalimete bato nyonso baza bien. Ewawa mama Njeka oyo bomoni oyo akoti na folisi liboso na nga ngai nakuti ye aloba liloba tamo makambo bamama bapapa bomoni bamama ya solo ndenge mama alobi naye na retard ayebisaki mama mokoyanga alobi fo nazwa te navanda nadevelope yango mpo ye bakoya kodefendre bapesaki nga te sikoyo na place wana nakoloba nini baninga oyo baleki balobi nyonso bamama tosalaka ngai naza veve soki lelo nazalaki na maturité onga naza nango lelo de mobali na nga akufaki te takanisi na suki wana mwa ya masi eza molai tokoluka mwaye ya kovanda na bango todevelope eloko moko na moko mpo toyebake biso bamama congolaise toyeba ndenge ya kotonga na kati ya developement na biso na kati ya bandako na biso na kati ya bisaleli na biso na libanda na suki wana ewawa aza kaka mama apesi pardon mais eza pardon bino modimi yango na ndimi yango te mama Victorine yaka emuwawa merci mpona kopesanga parole mpona kolobina moke naza pena mingi ya koloba te tala ezali mwana biso ya bamama mais ezali ke nde tozali alifo topesanga mpe mayele na maconseil moke naso bana na ntina bamama na kazamini tozali awa tokozala bana biso ape ya mosusu babana bango nanu te mais aza na bandaka mibali mosusu mpe akozala akoti mwana moko mibale misala mais mobali ahonora ye te ezali malamu antuka ezali bila malamu te yango nde tovali a soki mama moko aza to mwana to nani oyo bahonore nanu te mamosu mpe famille ya yo mwasi nanu bayeba mpe mobali te antuka komilele ntango oza na libala il faut kosala biloko wana parce que ezalaka danger soki mobali
atienga kaka ndako na ye lokoti bana mitano abali yo na mokia eza pasi yango azopesa ye kuma toli soki lokola neti abandi eza kaka teke mobali kaka mokambongo do ndenge okeleki wana mobali abongamaki na moke oyo kobongisa makambo ya bino mibale obana kosalaka mwa eloko moko nokami makanisi donc ozobongisa makambo nyonso bino mibale soki obongisi yango nakanisi kose prépare antoye kozala malamu mpona yo mobali na yo ekozala malamu mingi po makambo ebele ya ofandi kaka otio bana mitano eloko te bonsoki lelo mobali akosi komi nayebi yo te bafami bayebi yo te okozala lolenge nini donc mwa toni na kaka moke nazalaki nango yango wana tomi wawa bomoni te Fonis aza na bakonzi balobaka parce que moto ata moko Nzambe apesi émission ya don te biso nyonso toza na don mais bamosusu basalaka négligence mpona kodéveloppe don na ye kobima na miso ya bato parce que soki yo osi okufi bakotikala na histoire na yo moni nde bamindele batiki bahistoire na bango bakomi il faut kokoma nayebisaki baprésident nyonso soki ozali awa secrétaire na yo azala na mwa document mpona kokoma mbere wana ozokoma histoire wana ezokende na nkombo ya Fonis na nkombo ya mboka bato baza kosala développement na bango me makambo nyonso soki tozolobaka na monoko tokomi te wana eza lisusu bato bazosala mosala ya bunda emowawa bon mama Saidi nasukisa mpe tozukisa emuwawa makambo bakonzi ezaleli makanisi bamama merci mama mpona nyemopesi ngai parole ntango naza koyawa naoki bapapa bazokritike bazolobaki moi de la femme yango totala bamama mosusu bizaleli mabe lokola mama auti koloba bapapa ya biso ya mikolo bakoma bashomere bamama nde bakoma kokonzana ndako bamama tochange bizaleli bapapa balobi bakotala biso na moi de la femme oyo mois de mars soki tokochange bizaleli okochange ezali nondeleli mama yeba kolambela mobali no makusana bongo ozokisa bapapa na malewa bapapa bakotaka malewa basoka kolia na ndako mama yebane batiaka ai na biloko yebane batiaka muskade batiaka seleri batiaka fete de laurier batiaka matungulu batiaka biloko oyo epesaka solo ya mpimbo bamama bozokisa bapapa na ndako baya kolia bilia ya kitoko okimisa bango kusini ya malewa eza kosala soni bamama oyeba ndenge nini bokoki koflate mibali na bino bamama bozokisa mibali na bandako bazoseka bangwana bazokende journée de la femme kende na koya wanakuta mibali na moko baolia na malewa balambaka eloko nini yo batiaka na malewa yo mama na ndako nootiaki bamama naseki bino na sanza oyo tomarke bapapa na makusa na biloko nyonso tina kati ya chambre omarke bapapa meme na basilipe na bango balataka na bachaussette na basengle nyonso ya kati ya bopapa mama tosa eza mosala ya mama bamama mosusu bayebaka ta teke papa alati silipe oyo asali nango mikolo boni akipaka kutu te wana etali ngai te tangi etali yo te otini nani akontrole ye esika kobima libanda obana kolelalela okotika papa kaleso moko akosala nango sansa mobili etondi na tobola awa bamama bomarke bapapa sanso eza sanza na biso nasukisi bongo mama moko nakutaka ye me makambo ya koloba te teme oyo bayebisaki nga te toza na bateme ebele bateme wana ezali wana mpona violence ya bamama eske violence wana esili te me tozosenga bamama basala effort
pour payer le droit na bango, le droit na bango pour la violence wana éthique en boka. Parce que l'éducation de la femme, de wana et beaucoup pèse un changement dans la nation. La paix si maman dit kazali sur la malheureuse en Colombie. Makambo, makambo. Tolobi pe mingi ya ba mama. Yango te tolobi eza mwa ya ba mama. Mais tozana ba papa wa. Papa pe bakoki koloba te. Na otuna bino. Papa akoki koloba te. Ona yoki papa mwana mopasi na ngalo bikosolo bakama makambo ya ba mama. Boko makambo ya koloba te. Papa nazokisi na mama mikropo yeko ka television. Papa si a lobby parce que yo komi na retard. Mwawa pona kusukisa na koloba muke na français po ekota na kati ya ba télévision pona makambo na biso ya mois de mars. Mwawa so na silisi awa tomika boni bino osali boke na nord ngana tikali na sud. Mais tu as sous les 31. Les 31, vous doit tout n'engager. C'est là, il y a awa et zapolé. Et moi, est-ce que ce qu'on m'a pour la voyage à Robert Tayo? Et ça, moi, la bisto. Au la secrétaire Nyos, vous avez un papier pour vous avoir information. En nous référant aux différents thèmes évoqués pour la commémoration du mois de la femme, le mois de mars, nous devons faire une évaluation pour nous souvenir des événements et conséquences irrélatives que subissent les femmes et les jeunes filles, particulièrement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Je voudrais épingler ici un passage d'une déclaration de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU plutôt, qui disait « Pour sauver l'Afrique, sauvons les femmes, parce que les femmes sont une épine dorsale, progéniture, génitrice éducative et première victime du continent oublié. Les femmes maintiennent les sociétés africaines sur pied. Leur travail constitue le fondement économique des sociétés rurales. Pas seulement ici à Kinshasa, même dans les villages. La journée internationale de la femme puise ses origines dans le début des années 1900 et en 1900, alors que l'histoire mondiale est le témoin de l'intensification et l'industrialisation de la croissance de la population et de la vulgarisation idéologique radicale. Elle est aujourd'hui célébrée dans le monde entier et permet aux femmes de toutes les tendances confondues, de toutes les races, de toutes les couleurs, de se réunir pour dénoncer, je répète encore, pour dénoncer les discriminations et violences dont elles sont l'objet et sont victimes. Le mois de mars est également une période consacrée à un moment de réflexion sur le progrès réalisé par rapport aux années antérieures. C'est surtout le moment idéal pour susciter une prise de conscience de la part de tous les hommes qui sont aussi concernés. Raison pour laquelle j'ai demandé à quelques papas de nous assister. Nous avons beaucoup de thèmes que nous avons déjà traversés, les thèmes comme élection et femmes et démocratisation, les thèmes comme non à l'impunité et la violence faite à la femme, les thèmes comme on ne peut pas investir dans la femme et la jeune fille sans la paix et la démocratie, les thèmes comme je dénonce, etc. Est-ce que nous avons la paix? Je ne sais pas. Je ne pense pas. La femme n'a pas la paix. Mais maintenant, nous avons le thème qui dit appliquons la parité hommes et femmes dans la paix pour
pour le développement durable. Est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous avons la paix? Je ne pense pas. Et puis le thème international, pour un monde 50-50, c'est-à-dire, franchissons les pas pour l'égalité des sexes. Nous allons voir, hein, mais nous devons faire un effort. Alors, c'est pourquoi il est vrai que la paix, de manière démocratique, n'existe pas, car il est un objectif à poursuivre. De même, il est tout aussi vrai que les femmes continuent à souffrir et à être violées, notamment à l'est, dans le Deux-Kivu, le Maniema, dans la province orientale, où plus encore au moins 16 à 17 000 femmes et jeunes filles sont violées d'après la radio Okapi et la Monisco. C'est déplorable. Pourtant, l'article 14 de notre Constitution dit que le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et ils doivent assurer la protection et la promotion de ces dix droits. Est-ce que ça la maca? Le droit, si c'est évoqué, concerne tous les domaines, tant civil, politique, économique, social que culturel. Il manque surtout les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans sa vie publique et dans sa vie privée. J'ai même suivi hier, il y a un homme à Ituri qui a tué la femme avec le marteau et que ce monsieur est arrêté, la femme est morte. La femme a le droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les dites institutions et la loi des modalités d'application de ces droits. La participation de la femme au processus démocratique est indispensable, et même à la réforme, au renouveau et à la modernisation des FONUS et d'autres partis politiques. Nous avons la dynamique des femmes politiques, et je pense que la femme est là-bas comme la femme leader. Nous avons des femmes leaders qui doivent beaucoup parler, qui doivent saisir cette occasion pour qui leur sont offertes pour promouvoir des réformes, la façon dont Maman Thérèse vient de vous dire. Étant donné que les femmes ont une immense potentialité de créativité, de soutenir revient à leur donner l'indépendance, la confiance en elles-mêmes, c'est les valoriser et aussi les aider à transformer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Soyons fiers et faisons tout pour agrandir l'amour. Les femmes ont plus de volonté que les hommes et souvent elles ont plus d'imagination. Aussi leur participation accrue dans la vie publique joue un rôle crucial dans les initiatives de lutte contre la corruption. La femme est très forte de ce côté-là. Et encore et surtout, elle stabilise la société sur le plan politique, elle renforce la crédibilité et assure la continuité des partis politiques, particulièrement le FONUS. Nous sommes toujours derrière notre président de FONUS, qui est devenu maintenant modérateur de la dynamique de l'opposition et de G7. Le FONUS est un parti politique, mais aussi un organisme qui défend les intérêts de l'opinion publique. Le FONUS cherche à ce que les candidats soient élus à des fonctions officielles pour promouvoir la politique représentative des intérêts de cette même opinion publique. À cet effet, le FONUS représente également un intérêt d'apprentissage ou défendre l'égalité des droits, des chances des femmes dans les sociétés. Nous le faisons. Et je vous dis que nous encourageons. Retenez ceci.
selon la bière, parce que moi je lis beaucoup, Henri. La bière, c'est un écrivain, c'est son nom, il est français. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'arrête jamais le progrès. Et Mouawa, on n'arrête jamais les progrès. Les progrès continuent. Avec Victor, ceux qui vivent sont ceux qui se battent pour la vie. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent pour la vie. Ceux qui ne se battent pas n'auront pas la vie saine. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent très fort. Alors, pour revenir à l'évaluation des thèmes évoqués, des commémorations du mois de la femme, depuis l'année 2006 jusqu'à maintenant, nous constatons que les viols et les violences à RDC n'ont fait que progresser. N'ont fait que progresser. Surtout que les enseignants sont présents partout en RDC. Le nombre de victimes que la MONUSCO avance est plus de 17 000 femmes, jeunes filles et enfants violés. Malgré cela, le gouvernement reste apathique, car les femmes continuent à souffrir, à être violées jusque maintenant. Elles sont même candidates malheureuses et ignorantes de la propagation des différentes infections sexuellement transmissibles, des VIH-Sida, des microbes vénéniennes, des forces maléfiques, etc., etc. Et puis elles naissent, elles donnent des enfants, des enfants qui ne sont même pas désirés. Ce sont des enfants qui sont nés dans les violences sexuelles. Alors, pour conclure, nous devons envisager des actions d'un caractère purement politique. Nous ne devons pas le faire pour coller à la mode du moment, mais bien parce que cela a toujours aidé notre politique du respect, surtout du respect de la femme, en commençant la femme de 2 ans jusqu'à 80 ans. Je vous remercie. Donc, Makamboyo, bonsoir, professeur Kamususu. Soko muvandi nango, kaka esprit saint oyo azala kati ya motema na mutu nyonso akopesa eko mabe. Emuwawa, makambo. Bon, kamasa izola makambo na yo oya koloba te soto. Mbote maman go. Mbote maman. Maman, lelo toza na mois de mars, mois de la femme tozo fêter. Koki koloba nini? Mois de la femme, est-ce que bato bazozwa ngo ndenge nini? Ba maman ebele pour na mois de la femme est égal elamba. Ba maman ya fonis ebele to moni bango ba été parce que bango na makansi na bango ba bika ke mois de la femme moi si fa lata. Des abo to lati ba bilamba na biso ya kala o to lata kana ndako. To bimi basi te foka to ta bilamba kala. Mois de la femme exact et la kisite ke obimi oki olaina mobali ozuze na décembre na mars na novembre obote da bongo te 9 mois wana te. Mois de la femme qui toza nango chaque jour ya mois de la mars te mais année mobimba maman tena place na kibo maman. Cela veut dire maman kolula te puisque effet ozolula nde kotinda ofonga masoko kende koyiba. Mobile mususu na nzela. Merci. Merci. Bongo meshi na yo, ebalo bie, nyoso na yo polisi. Nineti na yo, bongo pese na yo, onyoso na yo. Emuwawa, ba mama emuwawa, ba mama emuwawa. Quelque part,
wapi epai coordonnatrice na bango Maman Kapila a sensibilisé ba maman pour la kotalisa bango importance il y a le 8 mars a martelé sur thème retenu sur le plan national et international et puis ba intervention ezala ki ebele ya ba maman pour na kokabola makanisi na bango situation bazovivre na bandako na bango pe na ba société na banzi ezala ki bénéfique pour na bino nyonso na pesi merci na ba tonyoso oyo balandaka Congo Local News et puis Bolanda beaucoup d'informations le 31 mars pour clôturer le mois dédié à la femme. Je rappelle que c'était intéressant Maman Balobi et cette femme forte comme je le dis toujours Maman Kapinga qui est en fait coordonnatrice. Merci Nadodo Moussa ou na prise de vue. Merci Nadechouk Mambetou. Merci Narichi, na Joyce Malam pour la prise de vue et la perle de Congo Local News Mimi Sabi. Merci na Solde Magema na montage. Na tutani na bino na numéro mosusu na moi de la femme Kimia Boboto Omaboka Mabio. Merci.